Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Toza bongo na Sentinelle TV1 et longo na Mama Bena. Na petit déjeuner, tola la kolamuka ezali habitude te. Wana tokolanda adoration et longo na frère na biso Mardoché. Ya solo bien-aimé dans le Seigneur. Wana tozokoba na adoration. Ya solo tokoti na mbula na sika ya 2017. Peut-être ebele na bandeko bakokanisa ete 2016 eleki. Esuki pe wana ba situation na yo ba makambu na yo esilaki na 2016. Mais na kata 2017 eza na ba situation lisusu eza kaka ko continuer. Nzoka Bible et lobby, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yangonde konangai, persévérance ezali très important na kati na vie na yo. Kola la pongite ko kanisa te ke mbula eleki tokoti mbula sika. Ya solo mbula yango ezokende mbangu janvier. Metango susu yo tikali kaka wana lokola escalier batu bazomata escalier tikali kaka wana. Nzoka eza malamu te. Luka oyeba koyika mpiko. Na nzela na adoration oyo eleka na ko bakotelemisa oyo lisusu. Ya solo nzamba akosaka te. Nzambe soki alobi likambo na ye akokisaka pe asala. Biso batu nde na ngambo na biso bato toeshuaka parce que toza fidèle te. Nzambe asengaka obéissance na sacrifice etambola ensemble. Mais mingi na bato balingi sacrifice mais balingi obéissance te. Ya solo merci de konapso frère Mardoché alobi ezo umela. Ndenge na oti koloba wana bien-aimé bandeko oyo bolandaka Sentinelle TV1 na tongo na lelo. Na lingi lisusu to partager mukie elongo na bino. Pe to mekalisusu kokota na kati na losambo na prière. Parce que ndenge na oti koloba bandeko na biso oyo bolandaka biso na Sentinelle TV1. Nzambe akosaka te. Nzambe aza fidèle. Biso nde bato to umelaka na infidélité. Et liloba na Nzambe ezali ko lakisa biso ke esengeli obéissance na sacrifice etambola ensemble. Mais bato ebele balingi kosala sacrifice mais balingi obéissance te. On Nzambe akontaka mingi na obéissance. Tozomona bato ebele akoki kokota na ba jeûne, aboyi kolia, akoti ba prière. Mais na oyo Nzambe azosenga ki asala omona kosala ngo te. Bandeko mosusu omona akoti na jeûne asali 2 jours 3 jours atiki masumu atiki koiba atiki kindumba mais tango kobima na jeûne wana azongeli lisusu. Bandeko pe bele baza na kata ba fiançailles o Bible ezoloba tango bozana no na kobandisana na libala bokokino koyeba na nzoto te. Tango okoti na jeûne lokola sacrifice obina se sacrifier otiki yango nano tango kofungola ozongani lisusu banzoto koyeba na makambo ebele e bozomona ke nyonso na potopoto makambo ebele ekotambola te. Nzoka Nzambe aza kosenga na biso obéissance. Obéissance c'est-à-dire tozomona ba loi ya Nzambe na kati na liloba na ye. Nzambe azokosenga biso toyeba kotosa mibeko na ye. Alors na kati na mibeko na Nzambe na liloba na ye, liloba na Nzambe ezali kolobela biso nini. Alors mwana na Nzambe nyonso
oyo bengami mo Kristo esengelo yeba ba loi ya Nzambe mibeko na Nzambe oyo nini Nzambe aza koloba parce que ebele tokoloba eke o Nzambe akosi o Nzambe akosaka te oyo Nzambe alobi ezali solo pe Nzambe achangeaka te batunde bachangeaka batunde bazalaka désobéissant balingaka kotosa te me Nzambe atikalaka sembo na kati na liloba na yo pendeko soko ozali sembo na kati na liloba na Nzambe okovivre loboko na Nzambe. Alors kolala kolamuka ezali habitude te bandeko na ngai exhortation ya mukie ona koyi koloba bandeko na ngai na tango tozokende ebele ya bato kondima na bango ekozonga sima. Bible nalobaka ngo Bible ezali prophétie oyo esakola makambo nyonso eloko ya sika to pe ndenge nini ezate Bible elobela biso nyonso na temps oyo tozokende eza na makambo mosusu oyo Bible elobana tomona yango te me tokomona yango ba difficulté ekokoma e na ngonga oyo ebele bakoluka baabandone foi na ngonga oyo tozokende nango tozoyamba bapele ya bandeko basi bandeko mibali oyo baza kobengama disons que baza ba frère baza ba chrétien mais makambo mosusu baza kokutana nango ebele bakoabandone foi akoloba o nabondeli mingi nasali likambo mingi nasengi boye mingi me namoni yango te Nzambe ngo kutu asalaka na ete na tiki nanga nzoka nyonso ezali ba stratégie ya diable mpona koyeba koaffaibli foi na yo. Oh bien-aimé, Bible lobi que garde ta foi plus que toute autre chose. Bible lobi toyeba kobatela kondima na biso ata kokendaka église te na ndako zwa ta na yo ya kobondela na ndako zwa ta na yo ya losambo ata kolobi oh baeglise ebele eza mabe baeglise ebele eza basataniste baeglise ebele me yo moko na ndako esika oyo ozali yo moko nano ozali église ya liboso ezali yo. Alors mingi wana ekoya lokola ba stratégie ya diable mpona koaffaibli kondima totala mboka na biso Congo stratégie munene diaba ye nango mpona kodepouye bana na Nzambe oyo ngolu Nzambe atie kati na bango basali na Nzambe baza depouye. O Congo ezali mboko Nzambe aponaki Congo ezali mboko ememaki réveil na bamboka mosusu na bazingazinga Congo ezali mboko ememaki épanouissement na ba vie ya bato lelo oyo bele toza na poto na diaspora ebele boyebi avant to ya poto ndenge nini réveil esalamaki na kati na ba vie na biso na ba église de réveil na kati na liloba na Nzambe mais Satan na gouvernement oyo eye mpona kodepouye présence ya présence na Nzambe na kati na bana na Nzambe nyonso ezali stratégie ya diable mpona koya mpona kolalisa bato pongi biso mpe na diaspora eza na makambo mosusu tokokutana nango makambo ebele bokokutana nango ekoaffaibli foi na yo ekolembisa foi na yo yango wana soki tofandi tolandi basango oyo tozali koyoka okoyoka kaka o etel avoyageaki akendaki boye liwe ekuti ye o mboka na biso ekei basango oyo toza koyoka bana na Israel mpe soki totangi lisolo ya Esther bango mpe bakutanaki nango balobi basango toza koyoka ezokutana bamboka na biso ezokopesa biso esengo te ezokopesa biso malamu te eza kolalisa biso pongi te me ntango toza koyoka basango wana nini oyo biso tozali kosala yango Bible ezali koloba elobi ke ntango toza koyoka basango wana nyonso ezali koya kokomela biso na matoi mwana na Nzambe esengeli osala attention osala keba. Alors yango na kosepela vraiment kolala kolamuka Bible ezali kolobela biso tolobi 2017 oyo tokamba na molimo na Nzambe nyonso tokolinga tosala Nzambe ayeba kokamba biso molimo na yeba kokamba biso ozolamuka na tongo tika nzela na maboko na Nzambe tika bana na yo musala na yo kosala nyonso yo kosala tozolanda ba témoignage meme ya bandeko mususu est-ce que makambo ezosalama na bandeko mususu eza koenseigner biso te na Sentinelle TV 1 toza koloba bolandaka biso lokola ba spectateur te mais bozwa un plus parce que tozali moko oyo Nzambe azali kosunga ke tobima lokola bato tozali koya kolakisa bino nzela. Alors tango ozali kolanda te pona mesana kolanda na seka na yoka mais oza kozwa nini
ni nezali koya pona ko révolutionner foi na yo eza koya pona ko telemisa yo. Alors na ba vidéo o Sentinelle TV aza ko komisela bino na bandako na bino ezali koya po epesa bino un plus. Alors bangonga oyo tozokende bandeko nanga ezali bangonga moko oyo tokomi sombre oyo Bible ezalaki kosakola oyo elobaki pe tokomona yango. Plupart na ba oyo toyebaki bango bako abandonner foi. Ebele na ba circonstance bakopesa valeur na misala. Bakopesa valeur na makambo ebele. Bakopesa ba valeur na makambo oyo posa mitema na bango ezoko senga. Et nyonso na nzoke ezozala ba stratégie oyo dia bakoya pona ko affaiblir. Ndenge tozomona na mboka na biso Congo, oyebi ennemi muto azali très fort aza na mbongo na makambo nyonso tango amoni ennemi na ye aza makasi akosala ndenge nyonso po affaiblir ye. Tozomona papa na biso Frank Diongo ndenge makambo esami na Congo bamoni kaza très fort basali tout pona ko affaiblir et tango bozwi mutu batie na prison aoza isusu na makasi ya koyeba ko exercer volonté na ete makambo ali ko sala ndenge moko pe diable ndenge asala kati na biso bana Nzambe. Soki amoni okozali puissant ou peu puissant akoluka ba stratégie akoya meme apeso musala moko boy akobimiselo mikakatano ba situation po affaiblir yo. Vraiment toyika piko na 2017 oyo tozala bato oyo tokoki kolemba te. Meme Bible ezobisa bike prier sans cesse kokonstate ke ndenge obondelaki na 2016 tokoti 2017 ekoki ndenge wana esili. Non, Bible lobi notre ennemi alalaka te, il ronge azali koronge koluka nani oyo akoki kozwa. Et yango wana komona bana Nzambe ebele tango tokosolola eloko ya liboso soko moni muto aliki ko abandonner foi aliki kotika Nzambe akoya mingi na ba raison ko se justifier ndenge Adam na jardin d'Eden Nzambe alobi na tiaki bino awa nana ayebisi okende koli akomi kopesa ba raison ba justification. Alors mingi na bana Nzambe tokoyeba bango na maloba okomona mutu azalaki makasi na kondima komi na ba justification oh ngakutu boy oh na bondeli mingi oh boy justification ezali arme ya diable oh à côté déjà 4 no pona ko affaiblir okomi komona Nzambe akomi incapable nzoka Nzambe azaka incapable te. Notre Dieu il est le Dieu, il est le tout puissant. Yo koki ko lemba mais ye alembaka te, yo koki ko changer mais ye a changera te. Ebele na bato alobaki oui lelo lobi kuna lobi non bato basana bango mbongwana mutu abongwana kana ye mais notre Dieu abongwana ka jamais. Yango tokoluka tokota na kati na prière ko bondela na tongo na lelo journée na lelo semaine oyo yayebi ke lelo ezali mercredi ko bondela ko kaba semaine oyo ko kaba mois oyo ko kaba ba projet na biso makambo na biso nyonso na maboko na Nzambe. Toke ko pambola Nzambe ko pesa ye merci soki tozo vivre ezali grâce na ye soki toza ko pema yenda sali biso ngolu wana souffle wana. Alors ngana yo tozala reconnaissant. Oyebi bato ebele même na fin de l'année awa na pamboli mama na moko ya Amérique abi mama message opesa ki vraiment Nzamba lobelinga pe azui 200 livres 200 dollars atie yango lobi nazo pesa yango lokola action de grâce afin que 2017 Nzamba fungolela nga ba porte. Toza na posa ya 2017 basi pe bato yo Nzamba za kolobela bango oyo baza koyoka Nzambe oyo baza ko senti ke molimo na Nzambe za ko kamba bango. Toza na posa bato ya sentiment te, bato ebele bazo kotambola na sentiment na mitema na bango na makanisi na bango mais yeba ke so ozotambola na sentiment ozosala makambo ebele na sentiment okokufa pe okolela. Mais soko tambo na molimo na Nzambe ko kamba yo ekosunga yo. Nzamba pambola mama oyo pe Nzamba pambola ba o baza ko comprendre po ebele baza même reconnaissante pe reconnaissante anesili omona mutu so pesa raison na moyete na boyete mais ozana elo ozana moyete ozo vivre ndenge ni ozo tambola ndenge ni na vie. Il faut que se surpasser na vie tango moni ke makambo zo tambola te luka délivrance yo moko pa stratégie ndenge no komi se libérer ndenge no koki ko pambola ndenge no koki ko sa. Il faut que ça la ba stratégie mais na minoko mingi ba lamentation ko lela et yeba ke tango zo continuer ko lela ba lamentation o ko continuer kaka. Bible lobi to sala ba acte ya foi pona ba délivrance na biso libération na biso
nzambe abakisi yo mbula moko nini yo sali ebele meme reconnaissance ezate ke nazwa ta 10 livres oyo nazwa ta 1 euro oyo natia yango na enveloppe napesa nabondela yango liboso epi napesi mutu na nzambe aloba liloba moko na inane oyo nzambe abakisi ngai ebele bakoti yango te. Voilà, toke na kati na prière. Toke kokumisa nzambe. Pesa nzambe wana bakombo na lokumu. Netola ekolala kola mukezali ya bitede te. Soki tozolala tozola mukeza na ngolu na ye. Oh Yahweh. Ngolu na yo Yahweh. Ngolu na yo ngolu na yo Yahweh nangae. Ngolu na yo ngolu na yo Yahweh. Ngolu na yo Yesu nangae. Ngolu na yo Yahweh. Ngolu na yo Zambe nangae. Ngolu na yo Jésus. Ngolu na yo Yesu nangae. Ngolu na yo Yesu. Ngolu na yo Zambe nangae. Ngolu na yo Yahweh. Ngolu na yo Yesu nangae. Ngolu na yo sembola loboko na 2017. Ngolu na yo sembola loboko Yesu nangae. Sembola loboko ngolu na yo Yahweh. Ngolu na yo Zambe nangae. Ngolu na yo topamboli nzambe wana oh Yahweh. Topamboli ona tina na ngolu na yo. Topamboli o éternel Père. Tokumisio nzambe na bomo. Kolala kola mukezali abitide te. Soki tozola mukeza na ngolu na yo. Soki tozokende misala ezali na ngolu na yo. Soki tozosala makambo tozosala eza na ngolu na yo. Eh Yahweh, vina biso eza na maboko na yo. Bomo ina biso eza na maboko na yo. Moko te akoki sala makambo azosala makasi na ye. Soki yo te nzambe na bomo. Yango nkolo biso toye kozala reconnaissante epai na yo. Na tongo na lelo pona kopambola yo. Pona konetola yo oh Jehova Jireh. Pona kokumisa yo mokonzi. Pambola mana yo éternel Dieu. Kumisa mana yo nzambe na bomo. To pamboli yo to kumisi yo. Mama na ngai kende kopambola nzambe. Pona libota na yo. Pona bana na yo. Ane otolaki toka bango na maboko na nzambe. Molimo na nzambe akamba biso na nyonso. Bao bozana ba engagement. Ya ba fiança makambo ebele. Ba oyo pe monguna siko menase bino pona ba divorce. Ba oyo pe bozana ba problème oyo moko na moko ayebi. Kende ko kabango na maboko na nzambe. Yesu Masia. Nzambe na bomo. Toke ko kaba mikumba oyo nyonso na maboko na yo. Tochiki mikumba nyonso na maboko na yo. Topesi yango na maboko na oyo. Yo lobi boya na mikumba na bino epai na ngana ko décharger bino. Yawe toye ko pesa mikumba na tongo na lelo. Tous les 4 kwe oyo baza kolanda video oyo. Na Paris, na France, na wapi na Sentinelle TV. Yawe toye ko pesa mikumba na maboko na yo. Kolo yo décharger biso. Kolo yo conduit biso. Yawe yo dirige biso. Yawe yo kamba biso. Pona biso moko toko kite. Yawe kamba biso. Yawe kamba biso. Yawe dirige biso. Poete to vive longa na yo. Victoire na yo. Oh nzambe na bomo. Tokabi nyonso na maboko na yo. Tokabi nyonso na maboko na yo. Bien aimé biso tozoko bonde la fonction ya minute na video. Mais soki video kati yo continue bonde la. Zwata na yo ya prière. Zwata na yo ya ko bonde la pona libota na yo. Bonde la pona mboka Congo. Bonde la pona ba situation nyonso. C'était soit ko kamba yo. Tolobaki 2017 tozo bonde la pona Congo. Afin que nzamba eba ko frapper bato nyonso. O baza ko empêcher libération ya Congo. Bato nyonso boyebi bango ba leader ya Congo nyonso. Oyo baza ko empêcher libération. Oyo toyebi bango na toyebi bango te nzamba kiti sa frappe na. Abeta bango na ba paralysie. Abeta bango na ba AVC. Abeta bango. Ba posto bazoluka po ba fanda ba ko fanda te. Bible lobi ke na bana Isaïe ba kendaki kotala mboka onzamba tina bango lobi ba mususu ba moni yango me ba ko vivre bénédiction na te. Toke ko bondela. Nzambe ndenge liloba no elobi.
lobi papa na lola tozokende kobondela mpo na mboka Congo yawe afeke ba oyo baza koempêche libération ya mboka Congo bakomona libération ya mboka Congo me bakovivre yango te ebele nkolo baza koempêche libération ya mboka Congo yawe bamona baposte wana bakiti bafanda te kende kofrape ndenge ofrapaki Pharaon kende kofrape ndenge ofrapaki Pharaon frappe bana na bango frappe basi na bango frappe bango frappe bango frappe bango 2017 oyo bafanda na baposte wana te ba oyo nyonso baza kotrahi mboka Congo oyo bazali kotrahi mboka Congo oyo bazali kotrahi mboka Congo mama zwa bakombo na bango tiango na genou na yo bondela feke nzambe frappe bango bafanda na baposte wana te balia te bamona mbuma ya libération ya Congo te po ete bakongole bakufi ebele bakongole bakufi ebele bakongole bakufi ebele peuple na nzambe bakufi ebele bao nyonso bazosala complot nzambe frappe bango nzambe frappe bango prions alléluia. Alléluia. Topamboli nzambe po ete ozozwa contrôle na Congo topamboli na tina Sentinelle TV topamboli na tina na moto na nzambe les messagers oyo opesi biso nzambe afin ki apesa biso makasi ya koba kosala na Sentinelle TV bandeko nyonso bazolanda na nord na sud na este o Paris France et Canada kolo telemisa biso mipepo ekoya elalisa biso te me tokontinue toyika mpiko mboka na biso Congo tokokoma yawe baoyo nyonso bazo koempêche libération ya Congo yawe frappe bango yawe frappe bango banda na mutu tina se banda kofrappe bango basi na bango bana na bango bakiti oyo bazoluka bafanda te yo lobi otie semence ya malamu na mabe ezala esika moko boyebi ndenge okopikola bango nzambe bapolitisien bazosangana bazosala bareunion basangani na ya malamu na ya mabe me yo pikola oyo ya mabe na bareunion nyonso bazosala oyebi objectif nini bazolanda bayebi barealité bayebi bosolo nyonso ezoleka na mboka me peuple na yo ekufi ebele nzambe oh seme confusion okendaka na moto tina suka kende na bango na bareunion bazosala tina suka pe confondre bao ya mabe bao ya malamu bimisa bango nyonso ya mensonge ya lokuta bimisa yango polele na poisa nzambe tosengi frappe na yo ekita na mboka Congo baoyo nyonso baza koempêche libération ya bana Congo peuple congolais aza na kati ya misère na kati ya kindumba na kati ya bakisi na kati ya makambo ya mabe ya kolela nzambe oyo eza peuple oyo oponaki mpo asalela yo me gouvernement ya sase ya mabe eye koempêche peuple oyo na basali na nzambe balali pongi oh yesu tobengaka yo le tout puissant tokokoma tokozwa libération mboka na biso ekokangolama kolala kola moto eza habitude te nzambe atambolisa bino na jime ya lelo banzela na bino efungwama kimia na kati na mabota na bino saint esprit ayeba kokamba bino basolution oyeba kolanda bino na nzela ya Sentinelle TV bozala bato ya obéissance oyo boza kotosa liloba na nzambe bolanda mitema na bino to makanisi na bino te me botosa nzambe nde bokovivre miracle mpe bikamwa. Halleluya. Alléluia. Tu es le roi des rois. Pasi oyo tozomona ekomi na suka bapeuple bakufi nzambe. Kongo eza ya yo Yesu. Frappe bato nyonso baza koempêche libération. Alléluia. Baza koboma kobwaka bibembe na bamai Yesu. Mais bapolitisien bazomona te bazotala mabumu na bango Yahweh. Jésus. Fais quelque chose. Alléluia.
le tout-puissant. Alléluia. Kobenga kao le tout-puissant, la qui ça va reposer le tout-puissant Jésus.